Bah choc ezanga te, bah mauvais souvenir ezali. Erwana nanto bimite na pona comme penalty. Donc to souffre makasi. Moko besoin ba répétition. Ozo jouer bien. Ozo jouer vraiment très bien mais outa bazo fino ba bouton. Mkuso outa na ye na ye kaka répétera na été ye ka maman pa. PC rôle à simple succès. Nous t'as la scope to bandi groupe ngo mais ba président bango bazo kumisa biso to jouera bien. Mais ndé nini bazo pesa biso ba rôle té. Penalty azo travailler na groupe nene na Kisasa et puis Nzonzing ozongeli to depuis okataka ande papa pekisa ti lelo ozaka na libala to o divorce pe. Question ninga ngote. Oh. Ninga question na te mais nazaka na groupe na biso list boy. OK. Naza toujours na list boy. Naza na libala souté na divorce te ezake papa nde azala souté. Oh, personnel. Papa nde azala souté. Penalty na kata SB, vraiment nazala bienvenue. Mbinga kitoko na kata SB. C'est la première fois na kata SB en tout cas, la CPL a trop. Baba Cook penalty yeyo. Solange Mayeye. O CPL wandoro lela penalty to mona ngai yeyo. Irene Bangu. Claude Zingu. Bienvenue Vangasele, vous êtes tellement belé. Marlène Bangu, Marlène Bangu, Niket Soki, Makala, vous êtes tellement Makala, donc Bobunga Bunga la Moutou, donc vous avez Mukem, Malembe, Wandoya Moro. Voilà, et ça qui est parce que le autre rôle au bango, si la hasard parmi la chaîne OEP Zotal et Samekolo, a une audience élevée. Qu'on a appelé naïe qu'on jouer na SB. En tout cas, si la benga ngai. On dit mais quand on pour benga yo. Naïba qui est. Naïba qui a prometté ngai. OK. A prometté ngai déjà na obenga. Non, tu vas nous sur la canne téléphone. Comment on a pu te boire en tout cas si la tout le monde est kala. Tout le monde est kala après matanga ya papa na bango. Né na tout ça appelle matanga. Mais après mettre ngai déjà ne tu vas sur la naïke. Penalty na obenga yo. Penalty zala calme na obenga yo. Mais la seule épée au bossana. Na bossana qui na fana quand la boya appelle la si la. Na yambie ndai bisanga izaka dimanche ndai web sanga bip penalty au tourner mercredi entre la CPL makasi mais au solo na bande konyo so bien no solo ba na mi bal na ba en tout cas très bien très bien au solo rappeler na Bellevue oui Bellevue peut solo la ka yebe kutu na ose la rappel na Bellevue na ose appelle depuis la kanga obenga ngai la patronne Bellevue la patronne na ose la yo depuis la kanga yo mo oyebi oyebi jour la kanga yi ozape na ba voice na ngai belendo ozana donc na ose la rappel na yo mais apparemment pendant Mikolo a besoin ozonga pendant musala na bande konyo so ba star ba film au moins qu'on fandi trop na fandi presque 10 ans vraiment c'est beaucoup. Mariage à maman de la pause avec. Oui, nazalaki wana mpangi. Wana mpangi. Ndio to baineka to banani na list boy. Nazalaki. Asa tonde ni kubala na mkolo bongo. Esala nga bien makasi. Esala nga bien makasi. Donc tout tard ezalati. Maman de la pas boti na après avoir ko bota bana pe bakoli na bango. Nzamba EPC mobali abali donc plaisir à toi mobali abatu mbanda bimi na mwana même yembandango wana no bazali ki fiançailles point abima ite mais tout le monde déjà que bazo préparer mariage mobali na ngaso ke bala moi mo bima pour baloba ngo déjà baloba ngo même na l'église même nini ceux qui eloko mo bo ezo peksa libala ya kaloba yo zeli batba balana ton dimote. Oh. Ton niveau de bika qui est de la pas baline. Oui. De bika qui est de la paix a commis à papa Mathieu. Donc maman o amwanda en tout cas on est allé bisoter.
na corporation na bino ba artiste succession il y a baliwa ba kufa et ko ya moi trop personnellement penalty baliwa bandeko pour ne pas peut-être citer to bandaki na ba maman Solange ba papa Mundweri to ko ba maman Chako ba Pululu tozo kitakaka ba Diana Makila ou tika biso lisusu toujours des morts personnellement baliwa wana été à kaone une penalty bon liwa ezaka seke nzamba yebi vraiment enseignant nga c'était nga vraiment tout temblera na obanga nzambe merci beaucoup musala ngo babariera facilité et puis mutuni oyo zora comme modèle oyo apesa pour ça penza lelo songa comme penda artiste na bando jouer lokola ye otalaka banani avant yo lelo penalty o comme penda artiste. Oui, modèle nanga ezalaka ya Solange Mindondo. Ah d'accord, personnel. Nazaka sono tala Mindondo na télévision donc moi était style na ewana nondo craquer na vraiment ndo loba même nanda ko bayeba ngai. Sono tala bango na sewana salongo wana to fana set tala bango nga vraiment ya Solange. Moi so vraiment Mindondo il faut na koma ka neti. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi deisima o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po tebi docteur azakaka moko coach azakaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w soki otiki ngai nzambe nakokwea nzela moselu mingio soki osimbi te Yesu nakotika kosalela il faut na sa checking lelo mbisa okaka na sombite makaya na sombite mbisa mai na sombite na ebitende no yo yebite ke zambe comme na Canada. Ah bon loba na Noaïda Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, wanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Posa na Kinshasa, moi, je m'accamole na Canada. Nga soki naza na mega nakomaka chika Aïda, ya komela mwa moko. Ezala. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire nabiso auto sailaka, onga mkope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis on a WhatsApp. Bienvenue à tous et à toutes, exemple de télévision, votre chaîne de l'excellence. Monsieur le journaliste Barizi Baza, toujours dans le compte de vous informer. On vous apporte les actualités à temps réel. Cette émission caractère
socio-culturel dont j'ai cette habitude de recevoir les invités de marque, comédiens, musiciens, peintres, tout ce qui englobe la culture en général. Alors, sur ce beau plateau, j'ai le réel plaisir, Yarozala, la grande actrice Yamboka Oyo, à jouer, bateau bazara na Kinshasa, bayebi na ba ope ba kenda ba koma lelo ba diaspora bayebi boyebi papa Mundweri paix à son âme, boyebi grand artiste Yamboka na biso puis abimisa ba fruits, abimisa bana ebele. Alors lelo Oyo, nga personnellement na bando omone sus de nabita bunga akenda wapi tozana pelnati. Bateau pena bayebi à l'époque, ba vieux gaou, vieux Mundweri. Donc à l'époque, on a pensé donc ça la pluie et le beau temps, il y a succès. Alors avant de présenter, laissez-moi dire un grand merci Nadeo Aza derrière la caméra, Décarré pour l'assistance. Merci à Yannick Chambaki, le patron beau gosse. Ma mère Clara, Clarisse Ganga. Et pourquoi pas penser à Gilles Monamputu Gaïgueto Kamazi depuis Montréal. Merci infiniment à Jonathan Gana, obésité financière, Jekina Vombi. Selon mon cœur, gros bisous à toi. Je t'aime énormément et merci infiniment à Jérézine à la merveille, moi la mamie. Deux choses d'accord, on a fait la bisso pour dire bonsoir et bienvenue. On a invité Nabisso, maman Pelnati. Bonsoir. Bonsoir Barézi. Bonne santé. Oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Kala. Nazali. Ozali. Vraiment. Un mot gentil na ba fanatique na yo partout bazota la na monde mobimba parce que exemple la télévision bata en partout poto qui ça ba pays non so ba rotala yo o ba ozali baku ya rotala l'émission au lobela bangoné. Oui, merci beaucoup ba fanatique na ngai nyonso ya partout penalty yo Nazali. Nakina ngi pa ite naza toujours na kin Solange Mayeye. Ngayo Nazali na ebike bolela il ki à tout moment bobenga ngai tuna ngai penalty ndenge nini ozomona na te boye mais ngai en tout cas naza vraiment des retours. Irène Bangu penalty donc Nazali. Voilà, tout quand à moment na lisolo na biso penalty ko beta biso dans lisolo ya musalango ya théâtre. Au banango le lenge boni moi lisolo carrière na yo vite fait. Lisolo na théâtre poto ke musika te na banda théâtre na ba groupe na biso ya ba cité na ba quartier kande zalaka par après na ka rozwa information na école tozana na classe de collègue moko ayo ebisangai ke Mundweri bakabwani c'est on basama mangwaou bakabwani wa mangwaou bayo sala bayo sala groupe na bango tellement biso nyonso bana njile na yo kango le lendemain nango na ke koluka président Mundweri wana za njile na quartier 4 bango nyonso basali ka wana président la DSOB président Gaou président Mundweri président Kisita bango nyonso basali ka même quartier en tout cas tambla na bandako na bango wana nakuta bango te oui donc nda oluka bango na ba jouer na siège à répétition mais ko oluka bango na bandako non wana bazaki na siège te ah OK wana balongwe nanu ba wana balongwe vraiment balongwe nanu bazui vraiment siège te na kei malheureusement nakuta bango te na zongi na ndako président Mundweri nde madame na mama Yvette ayi ko ebisanga ke ko ça vraiment tongo bazo répéter non mais on a pas ni répéter tout bazana na réunion lelo na 10h na église catholique na Sainte-Agnès na quartier 10 na zongi susundaku journée na kima classe na zaka après-midi na kima classe na zongi sundaku na bonga misu après na ye na ekuta bango wana na ekuta bango bon na se présenter pe na ye na za déjà actrice na groupe mon boye et beau jouer parce que na kutaka full vraiment donc moi été ti réunion sili ba c'est seulement ba test wana ba ko retenir ngai allez nande peto démarra. OK wana ezaki na anene tsoko yeba ezaka na 2000 ans vous meli oui to meli groupe et fongama vraiment 2000 ans 2000 ans tilelo 20 ans de carrière 21 ans déjà 21 ans. Félicitations. Merci. 21 ans de carrière. Merci beaucoup. Nous allons barrière à facilité. Et puis, nous avons comme modèle. Après ça, pour ça, les lots sont comme artistes, on a joué le colayer, au talara banani avant, yo les lots penalty, comment penda artiste.
Oui, modèle nanga ezalaka ya Solange Mindondo. Ah d'accord, personnel. Nazara son tala Mindondo na télévision donc moi été style na yewana nondo craquer nango vraiment ndo loba même nanda ko bayeba ngai so no tala bango c'est wana salongo wana pour faire na set tala bango nga vraiment ya Solange moi so vraiment Mindondo il faut na koma ka neti OK pe ayeba kango oui de son vivant ayeba kango so lorana yo ibsaka oui tondo so na trop en tout cas na ibsaka ye akoma pe ko encadrer ngai. OK ah là c'est bien voilà mais na 2000 wana donc to rolo ba yo za ki pena parmi ba produits oyo ba président Mundori ba zoaka ba démarrer na bango groupe bo banaka na banani à cette époque wana une époque wana to bandaka à part ba président Mundori à part ba président to zaka na mama Moyindo mama Moyindo akenda ngola oui mama Moyindo Irène Bouiboui OK wana to komba Bouiboui buna kom Bouiboui te azana Irène ngapi na kom penalty te OK Emilia Maemba sus Karine Audience des petits des anges même sous ba voyage OK elle ba tum sus ba yaka OK mais c'est quoi vrai nom na yo o papa na maman ba botela o ezanga komboni vrai nom na ngeza Toko Hortense OK combat penalty utaki wapi combat penalty utaka na pièce mon to ando jouer je crois na 2003 na 2003 pièce wana ezalaka ya PDG Wabe Lorango pe à son âme batno so kufaka vraiment pièce ezalaka ya PDG Wabe Lorango ezalaka rôle na ngate OK ezalaka rôle ya Karine Audience Karine Audience ezalaka moi na 7e bagarre OK bon Karine Audience bandeko jouer kitoko vraiment ba komaka na 3e épisode na misula na rôle te na 3e épisode wana Karine a bêtisé. On dirait à manquer chef mon beau respect. En tout cas, et c'est sous ta continuer pièce. OK. Excusez, malgré déjà ba démarrer qui pièce. Siko président Mverina PDG wa Belo, ba comment une équation. Siko to ça nini. Surtout beto tikae. Et ça le roi ba respecter ba respecter chef TP et Mathieu mon qui est. Donc place il faut que tu remplacer Kamout. Il faut changer ka histoire. Ndé ba iko fanda ba raisonner ba bité. Parmi ba jeune fille oh non ba Zurolté Hortense dans Zurolté. Donc tout tiaé. Donc ba vous ba modifier pièce. PDG singa lobby. En tout cas, il faut mettre penalty. Il faut tirer vraiment bi. Oh. Toujours le gamuto a tirer vraiment bi a recouvrir audience. Il faut tirer bi wana. Ndé ba iko modifier pièce ngo. Nga il faut na utamboka. Na Kinshasa, donc faut la tirer vraiment penalty. Si elle va retirer un peu en journée tournage Joana, donc il n'a pas jouer dans Mboka. Donc première tableau dans cas elle n'a joué. Mbamo pele jabial, bana le comme culturel penalty. Oh. Donc on a joué tellement bien, na tirer vraiment bi. Donc penalty penalty mandol ko beto beti penalty côté. Donc bien kotaka on a tiré on a combat penalty. Ah, ce que combat penalty et même là on y a malam. Depuis 2000 ans, bana musalango 2003 du combat penalty, ti le en 2021. Ni a malam au penalty aux garder par rapport à musalana au théâtre. Ba souvenir est belé et à malam. Même ti lelo nanu ya liboso nanu elo malam nanu memela na kombo na nanu. OK. Donc nazara un moko na ba fait vert mobo et ba place moko. Donc place moko na ko même elo moko boye ko même ko pesa mbongo. Mais tali ka penalty. Ah penalty elo peut-être ça qui na 10. Ba ko kitino tam 5 pour na penalty. Place musuba to ko tate. Mais tant tali ka c'est penalty ba musuba tika li côté. Donc moi ba avantage moment et ça moi mingi. Sinon ndolo ba misusu donc bon bah mauvais souvenir parce que musala oyo ezala kara na ba bon souvenir ti ba mauvais souvenir ezali peut-être ba tchela ko bakal peut-être ba lukara ba tout mususu ba sala o ba mususu ka ba kelanga maladie ba salanga boy to ba choka yo pande ko moko pe même musala oyo na habiter soki to ki ko bango ba choc ezanga te ba mauvais souvenir ezali erwana non to bimite na pour comme penalty donc to souffre ma casse
air moko bozo ya ba répétition ozo jouer bien ozo jouer vraiment très bien mais uta bazo fino ba bouton so uta na ye na ye kaka répétera na été ye ka mama pa PC rôle a celle succès nous t'as ce que biso to bandi groupe ngo mais ba président bango bazo kumisa biso to jouera bien mais ndeni ni bazo pesa biso ba rôle té et mon la quartier na ba famille pe mende bazo pesa biso ba rôle té boké na bino ba groupe mususu mais toujours tous allez kaka fidèle na groupe ba mauvais souvenir sur ezalaka na ndaku grand frère na ngaba hôtel mina makasi grand frère na ngaba hôtel mina makasi surtout erwana vraiment na comme penalty succès ça dit succès donc grand frère on a beaucoup contrôler souci moi été comme star bon gérer donc grand frère na tout monde kaka neti na comme ndumba non simba kisi surtout le kamba kisi donc d'action na outil répétition soit tournage parce que on peut donc tourner mingi ba moi ba butu pe so na outil tournage so na ye faut menacer nga makasi mais oncle na nga bando côté na nga bando ba total lobby na ye lobby na ye eza bien comme artiste munene aoye bana partout ça a avantage na biso si na départ otikanga voilà mais à l'époque président Mondjori à un moment donné bakabona un peu président l'a dit Sobé pourquoi vous préférez être Hollande peut-être président l'a dit Sobé yo numéro otikanga pas président Mondjori bon au moni sérieux na groupe ezarave na succès makasi siko air président l'a dit akei biso kuto zaki parmi ba fille au président l'a dit ngaki na bango OK parce qu'on doit pointer biso biso zaki vraiment ba bureau na ye do ba base na ye vraiment on doit pointer biso mais totala ba zaki belé au balanda ye ba zaki ba bijou la reine ba mapeka ba zaki belé totala siko côté au succès zali côté kuna soto to kendo mona esimba lango te mais te otala te wana esobe comme soto ko kende esimbi lango te lobi to zonga susu te to fanda kaka to fanda na côté so côté kuna esimbi to landa donc idée na biso randi ngwana et président la dit esobe pa ke allez tant hier to tikali mundo soit ko pesa confiance tu vas pesa confiance allez abandi so pesa biso ba rôle makasa comme bimisa biso OK nande pe to fanda ba wele la ni so koyeba ça que bakabona non oh ngana zo yeba ba wele lote mais ba bakabona pas mbaté non président la dit sobe ba wele lote na mundweri président vraiment o ngana yebi afani sala bango ba vie na ye abi vraiment que temps na ekoki donc ba libéra ka vraiment OK oui ba kabona vraiment sans problème et on peut moni même ti lelo List Boy Fondation, la liste originale. En tout cas, aux alaka sous des cacs. C'est yo pour que la liste Boy Fondation pour jouer. Mais pourquoi pas? Et on n'aura pas les guides. Oh. Oui. On n'aura pas les guides. Liste Boy côté papa pour on a OK rejouer pour le nom ba mon autant. Non, occasion na epesa maté. Président la dina binganga té. Pas longa ti lelo. 21 ans de carrière. Bon, non, c'est yo sera bien na bango té. Wana papa. Wana papa ba obaza na liste boy kuna fondation bande konanga. Bande konanga vraiment na ndenga mukete. Tout ça vraiment très bien. Voilà, vous avez vraiment très bien. Mais Zonzing, tout kosangana na bande ko mususu ndezara que yo bino bozali na list boy, bozu bande ko peut-être il y a groupe Sinar, il y a président Caleb Bosangani, il y a groupe Simba, il y a président Lombe Bosangani pour ça bande Zonzing. Na Zonzing on na même penalty, au sala pe bande Zonzing. Si, na sala bande Zonzing belé c'est ba CD. Voilà. Ah, yo za artiste à CD. Oui, na za artiste à CD. Nanzonzingi mtamimanga ite ezala Major Zolozolo. OK. Major Zolozolo aza grand frère dans un quartier. Il est mon Angile. Oui, moi Angile quartier 13. OK. Petite sœur na ya kufa zara vraiment ami nanga. Nga ndo ki n'est pas major, wana zo sa ba théâtre ka ya quartier. Ndo ki pas major ayeba ngai na collection na luba. Zala na petite sœur na wana. Si air sikoyo te ko banda maramba TV ayeba biso ba comédien ba artiste comédien ya quartier ba ko bilali ba papa fuka na biso ba Oben Kikedi biso so na quartier to sake belé ayeba biso air sikoyo ko banda makamune ya production abanda on liboso ko na quartier
pana biso abandako pana biso a sélectionné biso bana quartier ti nga pena yoko benga su muninga na nga Emilia Maemba aza siko na France yoko benga to kangami ka bato be wana click ka bana 13 to kangami wana to yoko sale ba film tout ça on débat 3 films boy via yo kende nango etekami kitoko era zongi abandi lisusu to sale su ba film ti via yo ba ouverture wana ayo koma ko sa skona batalibanda ya comme ça pena batalibanda bato groupe mususu ngape na zalaki donc malgré bato mususu wana bazalaki souté mais na ba film presque ya major ya kala ngai ne Emilia Maemba to zalaka ti ba 2010 wende mutu na okata mwa nzonzingi pone obalaki obotaki te na kata nzonzingi na balaka balaka bon papa boyaki non papa boya raté papa boya raté mais nando saka théâtre nando sa net théâtre na biso groupe na biso na ya chaîne na biso ba théâtre kini nando sala mais ba nzonzi nkande via cop mpo bando sala pena ye bando permettre souter temps na ça nzonzi talara nzonzi nzo biso presque toute la journée et quand ça me fait semaine mobimba donc temps vraiment bando permettre le souter et on sengai naza côté à quoi poana mais sinon film nini oso za bonne mémoire o ebimisa na poto so koyeba o joa perolni TH TH suka na mwana oui ya mwana vraiment on azo yeba et ça 2 films noko nous allons bana ya tsakala papa tsakala na mama Shako personnel après film mususu ya makasi susu ebimisaka ngai TH nazaka mwana ya papa Mndweri na via oui yango na pe susu ebimisaka vraiment makasi vraiment voilà merci beaucoup Batunyo Sobo Rotala biso au biso en cours je vous rappelle que tozana artiste penalty ya kala nde to partager to beta pena ma solo à long et à large mais lelo oyo na corporation na bino ba artiste succession ya baliwa bakufa et ko ya moi trop personnellement penalty baliwa bandeko pour ne pas peut-être citer to bandaki na ba maman Solange ba papa Mundweri to ko ba maman Shako ba Pululu tozo kitakaka ba Diana Makila ou tika biso bisusu toujours des morts personnellement baliwa wana été à kaone penalty bon liwa ezaka sekenza mbaebi vraiment enseignant makasi c'était anga vraiment tout temblera na obanga nzambe parce que to éviter nde to zano karaboye to ko kabana pe bebum to carrément kwa kufi donc to lingana kaka to zana obanga nzambe so tambana ko banga nzambe bon ezaka malamu nzambe mo ayebi on likamba liwa en tout cas na mona sulu kamba lo baté surtout que baliwa onde comme la biso boye ba artiste et comédien vraiment maye les aussi là ya minga lo bezate zaka to tambulaka na obanga nzambe voilà minga lo bezate to tambulaka na obanga nzambe mais jusqu'à à nos jours aujourd'hui penalty azo travailler na groupe nene na Kisasa et puis nzonzing ozongeli to depuis au kataka ne papa pekisa ti lelo ozaka na libala to au divorce pe question ninga ngote ninga question na te mais nazaka na groupe na biso List Boy naza toujours na List Boy naza na libala souté na divorce te ezaki papa nde azala souté personnel papa nde azala souté mais pona nzonzingi moi baninga babenga ngai baninga babenga ngai neti Irène Bouiboui na ba film Bouiboui ndo benga nga trop malgré ba jour benga souté bon na évité soit zo koma souté ma film Bouiboui na jouer quand film Bouiboui na jouer sous un ndeko ngai gecho soit benga ngai gecho spona et soit benga ngai donc baninga ba reconnaître ngai bangwana na SB soit auto benga ngai donc si la bisa la auto benga ngai donc kala mingi te
bomona mona ngai vraiment mais et dérange quand tu so quand côté bande ko no mususu bazo jouer ozomona mais bino bo banda céder ensemble na baninga mais lelo peut-être ba comment ba chaîne YouTube mais ba obenga yo te et soit ka opé des fois et soit nga makasi et en tout cas dérange nga makasi ya mo tala peut-être pour nous avoir une bonne relation na bango te non to yo lolendo lolendo point to ça lolendo point ozotala ya mo ozomona baleki musu bayesima baninga musu bayesima bazoko évoluer makasi biso ba auto bandaka pe masolo ngo bozonga sima et moko otala na milieu ba comédie baza yozo maneti mutasika mobo moko za neti moi isolé malgré ba o ba yebi yo mais moi isolé ba benga batu mususu ba nini mais ça faute d'un bino moko to bomona na raté peut-être na ba réunion ba artiste to ba matanga bomona na raté peut-être yango wana ngani ba matanga na zanga raté oh matanga nyonso ba matanga en tout cas presque ba matanga nyonso na zanga raté ba réunion pe na kenda ba réunion na kendaka naza vraiment en bonne relation na ba presque en tout cas naza un problème na mututé naza la peine un problème na mututé o comédien o naza un problème na non tout ça bien na ba comédien nyonso sauf que bando binganga kati amo pour leli pa muninga ke benganga ko o sa ba film boye benganga ime zela o promettre yo kaka mais problème est tout ça bien voilà et ça qui on nini parce que le autre rôle bango si la hasard parmi ba chaîne OEP Zotali Samekolo a une audience na élevée kozo appel na ko jouer na SB en tout cas si la benga ngai te on dit mai ka pour benga yo na ebaki na ebeka obe a promettre ngai a promettre ngai déjà na obenga non tu vas nous sur la canne téléphone comment on a kutu boye en tout cas si la tout le monde na ekala tout le monde na ekala après matanga ya papa na bango né na tout ça na matanga mais a promettre ngai déjà ne tu ndo sur la na eke penalty na obenga yo penalty zalaka calme na obenga yo mais na sele pe ko bosana na bosana ki na fana ka tala boya pela si la na yambie ndai bisanga izaka dimanche ndai websanga bi penalty au tourner mercredi entre na sepele makasi na sepele vraiment makasi mercredi ko na tournage ya mbenga pe bien apesinga pe rôle bien donc au jouer nani déjà na film ngo na jouer kile kia Mama Teresa c'est to na SB kuna ba ressentir penalty wana oui ba ressentir c'est le meilleur na yo oui et puis c'est le meilleur na ngai bouleza na makila donc photo bimsang vraiment mais au solo na ba ndeko nyonso bien ndo to loba na mi bal na ba en tout cas très bien très bien au solo rapide na Bellevue oui Bellevue peut to solo la ka yebe kutu na ozela ka appel na ye Bellevue na ozela appel depuis la kanga obenga ngai Bellevue la patronne na ozela yo depuis la kanga yo mo oyebi oyebi jour la kanga yi ozape na ba voice na ngai belendo ozana donc na ozela ka appel na yo mais apparemment penda mikolo za besoin ozonga penda musala na ba de konyoso ba star ba film au moins ko fandi trop na fandi presque 10 ans vraiment c'est beaucoup mais yo bi que TV so pozo le kate ba robo sana ba to asika pe ba zupe en plaire kana otolo mais on a otolo ba robo comme ça comme takala et tout ya moza isolé bango basi ba yebani na simana yo ba se familiariser lisusu makasi yo mona na ate comme mona na ba par hasard donc c'est tout à fait normal na mikolo pe no zongeli en tout cas na zongeli na zongi vraiment o benga ngai mbamo ba fan na o ba otala o yebisa bango nini o ba rata on a battu un belé ce qu'on penalty à zongi pas bon ma déjà en tout cas bon ma Claude Zingu allez pas à Pakin yo pendant les aller là trop donc na zongi bozelanga vraiment maboko ofungwa bomona mona ngai voilà bazela maboko ofungwa ba bomona mona yo mais lelo oyo ba leki ba yesima penalty pour rata ya otala bango oui natala bango natala en tout cas natala bango makasi nayibi bango presque bango nyonso OK natala net nani oso talobi leki azo jouer bien
Ah, l'équipe pendant ça va, azokota pendant l'expression hein. Basé belé. Baza vraiment et belé makasi. Basé belé tellement abîmé basé belé natal en tout cas bango na natal là. Oh déjà t'as la tellement 2 ou 3 fois. Petit onani. Basé belé wa joie mungala onani. Il faut coup et on a les peu fort. Je vois très bien. Nan Cardozo. Cardozo oui, elle jouera très bien. Bazaka est belé. Bazé belé vraiment. OK. Mais dès le ba comment se plaindre to ba lo baraka. Musala théâtre musala bazoba. To basi ba yaka kuluka mibali na TV, surtout bino basi à théâtre. Et soit kao personnellement. Bon. Netinga histoire na ngate. Pona na oluka mibali na théâtre té. OK. Na oluka mibali na théâtre té. Nanza nga pe zobate. OK. Bato aloba bongo moko monsieur ezana complexe. Selon pende ba moni la biso na musika. Mais ezana ndengwana te. Ba théâtre tout ça ba licencié, tout ça ba titre c'est belé. Et ça te somme te au théâtre. Pour avoir théâtre batangela ngoti. Bozana inamba voilà. Il y a théâtre ezali. Bon muto a outi l'institut wana. Ça ça bourrique vraiment. On aurait pas kitoko. Ça bourrique té. Donc théâtre ça msa bazobate. Ce ba ba solo ba ndengwana toyoka bangoka. Toyoka kaka. Surtout kindumba kobota mbali ya bato. Yo poto ma victime te ke ba bengi yo numéro mo boyebite. Allo penalty tika mobali nanga po mobali na zaka fanatique penalty. Bon, et arrivant on peut m'aller belé. Mais comme dans ça ngai moi si na été, yo déranger na ngate. Koboto mibali ya bato. Ezaka te ba comédie mbazana. Même na ba quartier pe ba camarade mto zana bango. Mo mbazako ba DDD 3 obeta na kumba misinzo. Mais le ezaka fille à théâtre. Non, il faut gara po toi ba vedette po to yebana yangwana. Mais nga bon, ça na nga pas cité. Bon. Non la boto na mbala bato te. Donc il dérange. Quand tu sais que tu as l'obineka. Penalty ça va à combien? Ça va à Misato. OK. Des garçons, une fille. OK, bravo. Raïs, Rayana, Raoulis. Yo ka ba R. Nga ba R kaka. Ba ça ba yana bango ya Clarisse Kumbote. D'Olive Nzuzi. Ba yana bango mikolo pe bazali. Voilà. Penalty za ekolo nini? Penalty za San Salvador. Ndeni no San Salvador na bola éviter limbisa. Oh, San Salvador, tu n'as pas sans sala. Oui, bien monté. Oh, non, yo comment t'es? Mon sans sala. Moi, ça côté nga et bika ba luba ba kongo ba swahili bangala. Ça côté Angola. Na côté Angola c'est bazombo. Bon, tout ça ka na bazombo ndé moko. Bazombo ba sans sala biso so. Elo moka. Mais boza ba congolais to bangolais. Yo susu. Yo susu. T'en as vu bon faire le basusu. Voilà. Ben là ça ga olia mingi nini. T'es là pondu. OK. Nga wana ata chaque semaine. Des fois te. Pondu na là on fort. Nani na loso to na fufu. Tenga fufu. Yo ka fufu. Nga zamta fufu vraiment. Fufu vraiment. Voilà, penalty donc il a déjà malem déjà en rechuté mais lelo oyo baninga nyo sopé ba sali pe ba chaîne YouTube. Parce que je pose penser pour ça pe chaîne YouTube, il faut bana pe ba production pe ba film na yo est-ce que yo mo pour comment pe ba film? Si na comment ba film. OK. Na comment net na groupe na presque ba film tout ça là. Yo mo toujours comme. On a commis plus de 7 films déjà. Donc c'est surtout que depuis par exemple de à Koufa dans ma film nous tout ça ngam na comment. OK. Mais est-ce que le lot peut-être ma chaîne il y a télévision ba YouTube n'engo recréer mais yo pose penser te pour appeler parmi ba grande actrice. Mbang pema. OK. Donc c'est elle qui envoie temps. So temps et pesa mi nango. Tout ça chaîne. Mais le temps on pesa mi te fandi na tozana. Mais succès bando ça kala na kisasa. Ne lelo. Audience ça bongo. To air président Zalaki, nande président Zate. Changement succès ya groupe to. Ya groupe. Non groupe ça non ngande Zalaki. Groupe ça ngande Zalaki. Ndé to Zalaki ka bongo. Ça non ngande ngwana. Par exemple do atika ya ngwana. Donc to comment on les ka
koleka chaque samedi na 17h30 depuis président de Wazari non depuis 2013 oh président de Wazari quand on met toujours bunda président Gaou so nzambe asundi biso avant 2021 oh to mata déjà butu tozonga butu ouais bunda penalty na habité question za curiosité les gens ko mamba ici les kana okala mena tout na kaka ndeko na bino moko pe ya musala oyo asaki mission moko a expliquer tabi koza baliwa na bino eko ya plus parce que entre bino na bino ba comédien bolinganaka Mike la Duchesse na baki ke bino na bino boko lingana eko sala mabe yango na abomination eko kota na place ya musala balingana raté na habité yo po otomba pe amoureuse na musala comédien moko alinga yo acha mo litoi bon na tomba amoureuse ya mutu ko tia litoi ba ko tia na bango nesi na dérangeant te non tanga comprendre ouais il n'attend combat mutu te ko tia litoi ba tia na bango mais na linga artiste comédien moko te ko linga na pesa mo mabete là c'est basi na mibali bazali bolingo ezalaka na l'église na l'école partout ezalaka nango mais ezaka ke bolinga na ndenga bien si bolinga na bino na ndenge moko ya bien bo officialiser makambo na bino eza un problème te et mabende ezake olingi otiki otiki wande ko mabe mais cause ya liwa ezaka po impudicité olingani non wana place wanda loba bien te mais kolinganiza na problème te c'est un problème te tous on peut baso lingana pe artiste et comédien ba lingana pe ba balana baza pe belé bazo continuer na bango pe mabe za ka de soki bozo ça on a ndenga désordre c'est comme ndenga désordre mabe comme ndenga désordre en tout cas mabe makasi mais souvent on ndenga bien et ça makambo pourquoi pas biso to lingana kuto ezali bala bien pour voyer bani José de Londres hier a Mimi Kabe. Ozo mo ante ke eza bien. Balinga na bona ndenga ba aventure te. Babala ni pe ba. Babala na bango ni. Moi que ça va. Mon appel ba président Caleb baza pe ba mami la chat. Bon, baza na bango ebele. Ba ko za te ba 5 ata ba 6 pe boyo ba to bala ba comédie ba ni na bango na bango. Ils ont mabete. Ya mabende ozo doda. Na mariage maman de la pose avec. Oui, nazalaki wana mpangi. Wana mpangi. Ndio to baine ka to banani na list boy. Nazalaki. Asa tonde ni kubala na mkolo bongo. Esala nga bien makasi. Esala nga bien makasi. Donc tout tard ezalati. Mama de la pas boti na après avoir ko bota bana pe bakoli na bango nzamba epese mobali. Abali. Donc plaisir à toi. Mobali abatu. Mbanda bimi na mwana. Mais yimbandango wana no bazali ki fiançailles point abimaité mais tout le monde déjà que bazo préparer mariage mobile nanga so ke bala moi mo bima pour baloba ngo déjà baloba ngo même na l'église même nini ce qui est lo mo bo ezo peksa libala ya kaloba yo zeli bat ba bala na ton dimote ton dimote biso de bika ke de la pas bali na oui de bika ke de la paix a commis à papa Mathieu donc maman o amwanda en tout cas on est allé bisoter merci beaucoup maman Pelati comme nous sommes presque dans souka na habité oyeba ba fanatique ya SB benga ma les abakouk très bien na ebiko ba otala yo oyeba ça ba les abakouk mais babakouk en tout cas les abakouk na lobaki déjà na lobaki na yesu ko lobali suspend na ndo lobakaka penalty yo na kati ya SB donc na mona déjà boyambaki ngai po babakouk boyambaka c'est pas boyo baboyo na ebisa na yo bayambaki entre bayamba ngai bayamba ngai na sana kati ya SB donc babakouk nyoso na lingi bino mingi mais ambiance wana ndezala ki de yazo illustrer biso ma vidéo wana comment na bandeko na musu peut être bomona pe moi kala me beaucoup na tournage comment na ba Léa bozali ba Viviane ba maman Via ba maman Teresa bozali penze belé et ça qui on ndeni retrouvaille wana tournage ba ya lule qui toko makasi de retrouvaille dio mo to mona ambiance ngo ambiance ngo tozo bina ba ya modé biso nyonso ba ya modé voilà donc ezali qui te retrouvaille wana sala bien makasi bien vraiment et on a le bac déjà tout à l'heure que
na SB bayamba nga kitoko. Voilà. Bayamba nga kitoko. On a cassé tant sur zanga moko. Oh to zagi pe na batu mususu wana. Voilà, to moi mama mi jokisa. Vous avez belé. Ba amour, vous avez vraiment belé. Donc biso nyonso oyo. On dirait bilonga antenne après zaki belé. Pour ce totali mama jokisa pas président ngadia de antenne A. Yo antenne A. SB antenne A. Amour antenne. En tout cas si la bisalo vraiment na moi de féliciter te non stinglo ba merci te en tout cas ba merci donc il lo quoi initiative on zo qui vraiment ya ko sanisa su biso oyo ba artiste négligé quoi donc en tout cas artiste négligé ngoya mais tout ça qui négligé vraiment tout ça qui négligé RKS bien biso pièce où na bimité pièce na bimité et ça quand bien souvent quand ya tournage à bois qui mais talaka au sanso ba oui en tout cas il y a le bakouté vraiment il y a le baté na senga déjà merci beaucoup mais na télé sous na senga sous en tout cas merci beaucoup voilà merci beaucoup to comme na suka mot de la fin pour l'émission lelo et puis moi ba mbote na yo et puis bateau peut-être ba bungisa ba coordonner na yo ba monyo ba bazonga lisusu ba bité ba ozo ndenge nini ba ko benga ndenge nini ba ko mona ndenge nini ba fin de l'année pe yango peut-être mo na linga penalty na ngala taboye na ngina tindele koliboye na salele boye au solo là bango to tiko l'espace pour to kabana en tout cas ba fanatique na ngai penalty nazo bandela ka ke penalty yo malgré temps la ibo mona inga souté ngai yo na zongi en tout cas na zongi vraiment ba o na soza na besoin na ngai kopesa numéro boye telaka ba benga nga comme ça ba benga yo na pesa bango waza na besoin na ngai abengi yo yonde opesa bango numéro na ngai si mutalinga lukanga penete na Facebook pe betika penalty toko na zali OK bambote na yo bambote na ngai ba na ngai ya Clarisse Kumbote vient na bienvenue vangasele de tous les temps les bing ndisu ya na ngai yo pe de tous les temps zizi na toko ma petite sœur propre Claude Zingu, famille Zingu Mobimba Gidil Zingu bino nyonso na lingi bino mingi Emilia Maemba motema Noela de Bundes ya d'Olive Nzuzi en tout cas bambota trop bambote belé bino nyonso sans oublier Yvette Mantala na Londres ba gros bisous Nicolette Soki en tout cas boza et belé par salutation ya bino yango. Merci beaucoup Penalty, tout est bien qui finit bien. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. C'est par ici que nous mettons un point final. C'était là votre actrice Penalty, le Zabakouk, il y a SB, Boyambaye Penza, donc aïe vraiment. Et puis famille Libo Takuna Pepa Belleville, Candy, la patrona. Donc azongi penza bien fanana la patrona Penalty a bien osé la peine, on est solo là qui et ça là très bien. Merci à tout le monde, merci à Deyo, merci à De Carré Bachia, Mobalia Sango, merci à Yannick Chamba Sanyo Mawapla, Bajoignon Sobatigayo, donc il a envoyé spécial à Jésus. Monté ma mère Clarisse Gang à maman sociale, Jules mon ampoute Yagueto Kamazi, Jonathan en obésité financière, Monica Makambo fille de disque, bébé Seigneur. Maman la Kenaya et puis Primaël. D'ici là, portez-vous bien. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Bobé Ngabiso, Hirosa Labiso, très bien. Portez-vous bien. Bye bye. Et bonne suite de programme sur Exemple TV. Ciao. Tema
mabe achanja bomoi nanga lolenge ya kozala ngata e abongola bomoi nanga o yesu yo e Masumu na ngai komi lokola ngola e zambe he na bomboye e yondo limita kanga pe yo petola kangai tina nini natika nzela na yo nakola na seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga sava yosiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na pomo pembo nanga Ngai na sala na kasi ne
TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.